tambola na mokili omona makambo na sakabino kasi yaka na République démocratique du Congo okomona bongo bikamwa tokende na Congo central na République démocratique du Congo précisément na Boma. Pouvez-vous imaginer yaya mwasi akosaka mobali na ye ke aza na zemi azwi bilamba asangisi bilamba afiniki libumu azokende 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois tina 9 mois mwasi ayoki pe posa ya kobota bakei na hôpital général ya Boma bakotisi ye pe na salle esika basi babotaka batala boye bilamba ya pamba ya bukiliza na makambo oli ata somba eloko oyo balataka bazemi artificiel ye ezalaki nde bilamba siko les gens s'interrogent mobali oyo azalaki kofana na mwasi na ete feti ebandaki kosalema te bacaprice oyo mwasi abandaki kosala ezalaki ya lokuta to ya solo ebandaki kopesa ye mutu koswa te bato baleli mwana mobali oyo aleli yoka epesi pasi bato batémoigner likambo oyo somo esalemi awa na Boma na hôpital général esalemi awa na Boma na hôpital général central. Imaginez kimutema mabe komi na basi boye ya ndenge nini voisin na nga yaka na place na nga wana omona tokutani ya femme azobela ye souvent asalisanga bacourse nyonso nasalaka ye mutu asalisanga bacourse nyonso oyo nga nasalaka. Imaginez quelque mutema mabe batu ya hôpital to ba infirmier na ba infirmière ba femme sage oyo babotaka bato na hôpital général ya Boma baoki motema pasi batuni balobi ye alobi te nazalaki na zemi elongwaki yango na bangaki koyebisa mobali ke zemi elongwe yango nasali geste wana. Est-ce que geste oyo mwana mobali asali malamu to asali mabe epesi mutu kosoya kosakana te ba infirmière oyo bazalaki wana video oyo ebimi ndenge nini il paraît ezali ba stagiaire nde ba filmer video oyo batia yango na réseaux sociaux likambo ya somo ya pasi tokosola yango awa na émission ya lelo. Moi pas ça pour bon. Ah, ça y est, to bon délai, na sali na touche. Na to boy ba perte. Ni même pas ki boué. C'est que oh des to bon te quand oh des je sais que ya on est quand pour ma pose. To so se ba ko bolo la yo libanda tika. Ngala ngoma ba ina ko yokusosoni. Boy kutu ba kwa boy kutu ka ko boyo mama. Dala tika. Akoboyo mama kama kambosali na mibale lelo. Yesi, oto tika kwa bima ba ko wolo shiko wolo. Yo bima ba ko lala. Artiste musicien congolais Fally Ipupa Aigle tout est comme on après exploit au Sali Bongo Yakobeta 2 fois Stade de France aza parmi artistes africains résidents en Afrique Yakobeta Bongo 2 fois Stade de Martyrs 2 fois Stade de France voulais-je dire tango zonga ki na mboka tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décoré qui est a élevé qui est na ordre ya en fait a décoré qui est et cela qui na sengo cela bina impact na idéologie tout monde cela qui wana mwasi na ye pendant qu'il y a cela qui décoré to na carnaval oyo Fally ayaki faire rigola pe akendaki bayambaki na impact na idéologie na niveau ya Congo central kasi awa boyoka ndenge ba décorer Fally. Je reçois cette distinction avec humilité, je la reçois avec reconnaissance, je la reçois surtout comme une responsabilité supplémentaire, celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence. Je dédie particulièrement cet honneur qui m'est fait au retour de la paix à l'est du pays. Décoration à Fally et pas à chef de l'État, ya Denis, malgré malade, malgré convalescence, azanga ki maloba pete, ya Denis azanga kate alinga koloba kaka. Soko tali santé ya Denis, ezali penza ndenge azalaka te, ya Denis pa azanga ki maloba te, atiaki moi maloba. Yokai. Fally, c'est un grand musicien qui a fait beaucoup de choses, mais n'a évité pourquoi va pessier yango. Président Amtaïbi, ou est-il n'a pessier yango. Mais dans la logique, il y a médaille mora marka et là font distinction mora markasi.
Ya Denis alobaki kaka pona Fali Ipupa te na interview asalaki alobaki makambu ebele notamment azongeli makambu o lisusu ya BBL ya Mama Blanche to pe dessert Mama Blanche alobi yango tout haut. Oui, c'est vrai. Sango alobaki makambu mais alobi makambu nyonso te alobi pas même un quart ya makambu o ezali. Est-ce que Sango ayebaki vérité wana to yebaki vérité te? Ba vérité nini o ya Denis ayebi sur dessert Mama Blanche po ye amonaka déjà na var na écran prophétique na que moi si ya mosali na nzambe moko munene ya kokufa alobaka yango te. Est-ce que mbalo soki ali na lobi ekolukela ye liwa te akolanda Mama Blanche te epesi motu koswa ye pe ata maladi azofanda nie te. Ya Denis ozongeli lisusu makambo ya Mama Blanche mbalo okokima wapi santé peza malamu te tokozongela yango awa na émission ya lelo. fait na réalité ya biloko esalemaka te na ndenge église esalemaka te me moto na moto ana conception na ye nde yango nde omoni esalemi ndenge wana. Nga na yebisa ye bango vérité, moi j'avais dit la vérité que c'était ça mais bato bako supporter yango te mpo nga naloba vérité na yebisa ye bango ya ça ya ye ça nde yango ebenda ye baka makambo mais au moins lelo malgré Israël alobi mais alobi nyonso te mais ambeleka mwasi ya mutu asalaki BBL esali oyo omoni makambo nde esalemi nde omoni akufi na ndenge omoni topere de ser na biso. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir papa, maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique nde solution. Na memeli bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memeli bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memeli bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo genre mususu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage et puis ba coffret ezali awa lisusu ya ba tampon na bato babetami ba tampon me ya sika. Et puis, dans un gel douche moussousou, yango, il y a thym caramel, et puis dans un gel, il y a thym métissé, il y a thym banane. Dans un sous na savon ya sika, oyo longola ba mami, oyo longola ba poche, oyo longola ba tampon, oyo longola pe banduta yango à la base de tomates. Dans un sous na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc ils ont tout sous tête à l'obité. Nga a besoin par la mafuta te, nga a besoin de la makasité. Donc on a besoin il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de osimia limeti pembene sase papa sueno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance na fidélité oyo bozali kopesa na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolo la makambo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine na lobaka yango chaque fois mingi bandeko oyo bayokaka lingala.
ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki ba liboso otala biso ya to bondela kayo la main sur le cœur yeba bongo na ko s'abonner soki o s'abonner ko bosa na taso ki mukete ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso te okoki pe lisusu kolanda biso na deuxième chaîne oya biso kaka na YouTube cette fois là okobeta Afrique Masolo TV o s'abonner pe na deuxième chaîne oya biso bandeko oyo badingaka TikTok okoki pe okena na TikTok olanda biso na ba extrait mike o tutaka na TikTok na biso ezali Fiston Pelende et obetika Fiston Pelende o s'abonner na TikTok oyo ya biso te saka chaque fois ya Masolo o tobetaka awa ezalaka ba histoire vraie to inventaka yango te yo pe soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso opesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te komitungusama te tikela biso audio ya lisolo na yo tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki olingi totanga kombo te tokotanga kombo te biso tofonctionnaka ndengo wana voilà. Ya makambo ezangaka te na mokili oyo précisément na République démocratique du Congo makambo ezangaka te partout na RDC tolali tolamuki likambo ebimi tolali tolamuki likambo ebimi tala tina ya radio loko télévision toyaka mpona ko informer bino à la minute makambo oyo ezali koloba nani tosisi makambo ya mwana oyo artificiel te ya abotomaki ya lokuta na quartier njili so na quartier 13 bikende bizonga asolo ya lokuta eza makambo ya lokuta tolobaki yango deja intelligence artificielle tokei mpe na Équateur tolakisi bino sikabo ya solo oyo bebe abotomaki na lisu moko awa nalto sisi ko digérer yango te toyebwe na Congo central yaya epesi ngai mutu ko soli solo na ko digérer yango te. Qu'est-ce qui s'est passé yaya? Moi si jeune fille azalaka na mbala na ndako. C'est fort possible azali moi babala na gisika mwana bango ya liboso moi si azuzemi mobala bandi ko bondela zemi wana ndezalaka boy moi sa linga bwaka soyi te na bwaka soyi kana elamba na yo moi sa linga la mbali poa bwaki soyi do ba caprice moko impossible kolokola mwana ya liboso mobali ya yebi keno ba zemi zalaka na ba caprice ba kei na 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois ya 7 mois 8 mois 8 mois ko karaté ekoki abota na 9 mois 9 mois, moi ça kei kobota. Bien avant ça, on ne comprend pas. Moi si oya bana ko kende ba kilo. Mobali pena ko tsaina mutuka ba kei ba kepe kilo. Na yebite na kilo kuna alobaka nini? To beta retour, on ne sait pas. Mobali ya komi kuna. En fait, moi si akomi, pasi ya kobote ju, moi si na yebite soka bana ko la pasi yango ndanga nini? Akene abane ko tala ba film ba théâtre oyo nde balela ka pasi to ayoka na masona on ne sait pas. Moi si abandi ko la pasi ya zemi. Bakei na hôpital général de référence ya Boma. Bakomi bukuna yaka Simba Branca moi si azemi libumune moi si pe kuna mwana lungobima maizobima sala boy allez. Bazuye bakotisi na salle d'op na salle so ba soldat d'accouchement. Bakoti bo na salle d'accouchement boy pour la sage femme papa na koboti sa na ba infirmier batala boy batombo la robe des arabes yaya libumu efimba ki wana ezalaki nango bilamba. Donc moi ça m'a ko sambali pendant 9 mois. Na ebite boluka nango kombo nga mutu nga esui na ndenge ya kosaka te ba question ezali ebele awa. Donc yo pendant 9 mois okosaka mobali ozaka na zemi. Osala kandenge nini? Nzoko eza zemi te mwasi abanda ekotia bilamba. Ya théâtre te likambo ya solo. Okomona video awa. Na video ya mwa ezo dekana se. Ezali théâtre te. Epesi mutu koswa. Mwasi wande kosala ngo na intention nini? Bon, tant que je me réveille que zemi ezate azoko kosa tant bakendaka kilo esala makandenge nini to éviter pendant que na zemi wana est-ce que moi si ozaki na makandisi asala moi commerce azosenga moi mbongo ya mike pa mobali na ye mobali bana kopesa ye amona ki faiblesse mbali ezalaki na zemi nyonso ya zemi nyonso na se ya zemi on kosenga mobali na kopesa yango akosaki zemi to ndenge nini de toutes les façons zemi pe ko la simati marali boso atie pe bilamba il fallait que somba taba zemi ou artificiel wala olati pena bien lokola gamba zemi pena normal ata mutamoni au mona pena zemi ato longole lamba otikali mutakara to signé au mona zemi ya chaki nde bilamba bon tout ça la boma
toza na bomba to à l'intérieur epesi mutu koswa siko qu'est-ce qui fait ndeko moko apesi témoin jabi masala nga na yebi chaque fois on a mutuka bakina mutuka na ki kosala ba course pour na mwasi ya basali pe layet mobali pe ça c'est méchant mbongo ba dépenser pour la layet wana bakei basombi lamba bébé bakamutu bébé pe ya mobali yoka akota pe kokafi ya mobali de maman a terrible jeune fille oyo pena ndeko oyo aleli apesi témoignage abi hey botela makambo esalami yoka ndeko ndenga leli solo oyo pesi mutu ko so ndeko na biso leli yoka esalemi awa na boma na hôpital général esalemi awa na boma na hôpital général central. Imaginez kimutema mabe komi na basi boye ya ndenge nini voisin na nga yaka na place na nga wana omona tokutani ya femme azobela ye souvent asalisanga bacourse nyonso nasalaka ye mutu asalisanga bacourse nyonso oyo nga nasalaka. Imaginez quelque mutema mabe omona bo voisin ye ya femme abela wana mona kia hôpital pharmacie asombi bakisa ge otika sikotala nzoka zalani na zemi te epesi ngai mutu koswa mwasi do asali exactement ndenge mwasi zemi asalaka moko nazoyoka mutu pasi nazobela bafievre mobali mbango ake na pharmacie azwini mwasa oyo ya chauffeur aza taxi basombi bakisi nayebi te bakisi yango amelaka yango na misu na ye te alobaka na soki akena toyeta bwaki yango to amelaka yango kaka ndenge wana epesi mutu koswa. Les gens s'interrogent mais mobali oyo mwasi na ye aza na zemi balalaka mbetu moko est-ce que fete esalamaka te mobali amonaka teke mwasi aza na zemi te esalamaka ndenge nini mwasi akobata niveau akangaki mpe libuta yango ndenge nini mpona mobali comprendre te moko basimbaka ngo na mwana azobouge asimbaka ata libumu te qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pendant ces 9 mois pendant 6 mois 4 mois 5 mois ya suka wana abalolinga mobali bakende feti te epesi mutu koswa bainfirmier batomboki bafemme sage batomboki bazalaki mpe wana yo komo ozokosa mobali na yo qu'est-ce qui s'est passé au juste ezalaka ndenge nini? Est-ce que bino bokendaka fete mobali te mobali amonaka te kozala zemi te? Pourquoi tu as fait ça? Mwasi oyo alobi te nazalaki na zemi zemi elongwaki yango wana bangaki koyesa mobali na banda ekotya bilamba ça c'est nayebi te lukela yango kombo ngai kaka mutu na ngai nde esui yo lukela yango kombo ata yo moko na niveau oyo yaya osalisi moninga badepense à part bakisi bhôpital à chaque jour bakilo okendaka kilo wana okimaka wapi so okoti na maternité obereki na nsima okefanda tolukela toilette to ndenge nini Julia Robosa, pasa robota, ok, pe kono, oyebaki bien que bakanga yo. Epesi mutu koswa ya kosakana te. Ba femme sage. Ba leli, bazoko expliquer. Na ba stagiaire, bazoko film makambo. Tala ndenge le kaki na salle wana na hôpital général ya Boma. Somwa total. To bongisi image oyo, to sélectionner yango, mais soko lingi vraiment intégralité nango, nyonso tout to continue dans la privé mais awa to bongisi ba partir mais kaka pour na omona makambo ndenge le kaki peut causer ba préjudice te. Somwa yo kande bazoko expliquer. Moi passa kubota. Tani na semi te. To bondele na sali na touche. Nata boye ba perte. Ni même pas kibuezi. C'est que oh des tu bote ka oh des tu sais ka ya onika ko makosa. To uso seme. Ba bolo la yo libanda tika. Ngona ngoma ba ina ko yokusosoni. Boye kutu ba banga boye kutu akoboyo mama. Dala tika. Akoboyo mama ko kama kambosali na mibale lelo. Yesi je. Oto. Tika kwa bima ba wolo shiko wolo. Te obima ba shiko lala awa. Oma kaba soni ya. Alo yebisa biso sola na biso sinatanga na bondeli yo. Siko okosa iko na nikuza na sima. Te ezala ki mene cha longola cha mwana. Kasfalo yetu sekeze na moja. Oye no pino hospitali.
nga basali touche eloko eza te au moins te nini eza kutu bacode eza ndenge aza kutu neti eso eloko eza te ngambo nasali etouche seke basala su na rapport te na mobali na ye so mobali na oza zoba bébé ozozongisa suseme o kozongisa te okolo problème natali poso atanda moko te ere ayaka na kilo ye alobaki ayaka na bwa nyonso te tika makambo ebimi lija libanda nakoma te aliaka nembo nga nabondeli yo vraiment tobondeli yo naza nanga na se kena na ndako siko libungwana evimbi pwani oza na zemi libungune kaka oyo libunguno moko ozohegaka siko na boye okosi na mobali oza na nsemi siko soki zemi eza kuna ya libunguno oloba nao nini mobali nini oketanga olukila bato ba mobali nini oketanga soki na miniti ozemi ekomi siko na libanda bilambe nga nabondeli yo mashari koka yo ndo oza motema makasi soko oyebisa biso toyebisokende na chikomoto ozongisa tika atika ngo kaka sama tika ngo kaka bilamba bebe boye na bino mpe na kantine na bilamba mwana na sako tala osalaki test aza nzemi te ntango nga nayebisaka bino tambola na mokili omona makambo kasi na république démocratique du congo okomona bikamwa bayike bakanisaka lokolo ezali lokuta tala siko mpe na boye ye moko andimi ke bakendaka fete na mobali na ye avoué alobi yango ke ozemi elongwaki abanda ye kobanga obanga nini dans quelle intention bazala mobali na yo zemi ebimi ozali moto ya liboso te alors c'était normal po mwana alinga ye koya kaka sika aokosi boye mobali ntango akokanisa badepense oyo asala makambo oyo asala nyonso esi akolimbisa yo tala kotseki tala komamba video oyo ekomi viral sur la toile ndenge nini malgré biso na radio lokolo oyebi tozalaka numéro 1 bato ya liboso baefenema ya boye batindaka so baimage oyo yaya eloko ya boye esalami tinda mbangu na radio lokole mutu nyonso aza na numéro na biso ya radio lokole plus 27 61 88 58 455 tinda yango na lombango eya tolobela to informe bandeko médecin directeur ya hôpital général ya Boma asiliki ya kosakana te. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suspendu ma femme sage wana na ba infirmière wana atuni bango mutuna. Oui, c'est vrai que moi si oyo akosi ezali lokuta, mais qui vous a autorisé de filmer? Oh bisote eza ba stagiaire. Bon, ba stagiaire ba filmaki bino ozali wana ba infirmière ba femme sage bo pekisa ki bango te pona nini et bino ba stagiaire bo larguer yango na réseaux sociaux ezali makambo privé ezali makambo na bino te bo larguer na réseaux sociaux ndeko wana parce que comme viral ba stagiaire wana elles ont été chassées à l'hôpital et ba infirmière ba suspendu pour 3 mois. Est-ce que médecin directeur asali malamu to asali mabe makambo to mona kana mukili ya somo epesinga nzoto malili mutuko swa dosiko ikoko ba ke ba papa ko ba vigilant soka mama abina sana zemi bo ale ye wasane maele akena tolati bo alandie libumali ko vimba ya funga longana bila mata so simba ka libumu ota so ki zemi ya solo ya papa fisolo bin to simba ka libumu to so ambeto mbeli to 4 ans manda mo passer so artificiel pour la basé ba lokuta pesa la lokola film d'horreur. Cette histoire a l'heure d'un film d'horreur, film à comédie, mais c'est du vrai na Congo central, l'hôpital général ya Boma. Et t'es abino, hein? Contre le bas quitté.
tolobi. Voilà. Makambu ya Mama Blanche. Ils sont là qui sur la toile. Awa ça a tiré de partout. Ça dit boye, Mama Blanche boye, ti sango tango ya ki a coupé sa information, a pesa ki biso wana. Na ça qui nous déjà information oyo sango a pesa ki par information a pesa ki c'est oyo biso lo barango awa. To bane ko lo bayango pel mel awa meye asangisi yango eloko oyo ba ki ça ki ya mike à part na audio ya suka ya Mama Blanche. Mais makambu oyo sango alobaka. Na yesa ki bino awa Denis Lesi ya Denis asa alobaka yango kala. Yango de Kimisaki ye. Ezaïka premier épisode. Et il avait promis de revenir pour avoir le makabuso ebele. Yango webi conséquences et souka ndengenini. Ndenga kima ndenga koso. Après émission à Sango, y a Denis convalescent qu'il est. Tout à l'heure yango omoni état de santé vraiment. Y a Denis zamala peut-être omoni yango. Y a Denis abela ki AVC ya solo hein. Nzambe asunga ye azonga tutokolongolo. Il y a des gens qui AVC ya solo. Ozoko mona zoko loba mais munoko pene ça eti mo panzi ya bien tenzamba sungaye ba masse pena malamu ya deni azonga poto zala na besoin ya deni. Ya deni ya koloba lisusu. Keno oyo sangwa lobaki eza pas même un cas makambo vérité zali. Ya deni abandaki ayeba vérité belé d'ailleurs bo sante ke yem tazaki mutali busa koloba keno moi si ya mosali nanzaye boko ya munene akokufa. On ne s'entendait pas que et c'est la Mama Blanche. Bou, Mama Blanche est comme ça. Donc il y a des gens qui sont solo hein. Après ça qui prophétie comme ça maki. Ba vérité monsieur ya le barabu bolunga ko ndimela été. Bon c'est ce qui va. Et puis il faut expliquer que Mama Blanche a kufaki na BBL le consort. Oui, c'est vrai. Malheureusement ils ont BBL tu vois que ça BBL laisse rabino BBL mais a foutu une opération chirurgicale ça les forme. Il y a des gens qui ont BBL. On appelle ça Mbosso. Pour la matière, il y a le président Mbosso. Pour la matière, il y a le président Mbosso. Si on paye sur la matière, on a tout. Aïe, c'est baby. Tu passes à la maison. Voilà, Mbosso. Ça doit être député. Tu passes à la maison. Nzamba qui est là, tu as la forme. En tout cas. C'est quel pays où même les autorités sans pudeur autorité dossier à Papa Mbosso Pepe Mbosso si vous voulez je vais m'empêcher Robima voyez ça moi si on a trouble wana oya makangu abenga mbango na radio lokole so la rakuna na bato Mbosso et abenga mbango po somo c'est ça il y a dernier lobby oyo sangwa lobi esaka muki eza pene belete yaza na matière akoya ko loba susu est-ce que soki ya dela lobi mbalao mbalao ya kimaki na Dallas États-Unis mbalo ya dela okimela wapi sango ka to mona gine après ko loba ye wana le to ebite ye mo ga ba kimite akima kama ozonga na desmen to ebite pour Marcelo la somme na mbako kimisa bato ya de nipe mikolo yo santé za malamu te l'état ken alungo anda ku de aéroport ba ko ya na été tala ku tseki tala ku mamba yo ko ya deni lisolo wana ndeko na biso Israël Mutombo ayena ba preuve tangible na lisolo ya Mama Blanche alaki approuver biso maloba oyo lobaki ozaki na raison lelo oyo comment expliquer moi si ya pasteur akindi ko sala taille basala ba bibiel bato bazo ko digérer ngote yo mona ki ngo bien mona ki on a prophétie tu sais parce que de lendemain on do sala la émission mona on a prophétie to sala ba fuite en fait na réalité ya biloko et ça de magaté na ndenge église et ça de magaté mais montra na conception na ye nde yango nde omoni esalemi ndenge wana ngana eza bango vérité moi j'avais dit la vérité que c'était ça et bato bako supporter yango te po ngana loba vérité na eza bango ya ça ya esa nde yango ebenda ba makambo mais au moins lelo malgré Israël alobi mais alobi nyonso te mais en beleka moi c'est amutu asalaki bibiel esali oyo omoni makambo nde esalemi nde omoni akufi na ndenge omoni to père de frère na biso. Effectivement, il est mort à cause de ces choses. Donc,
il est temps maintenant. Je vois ma famille, Bakutanaki na passé, Marcelo, Bayokanaki. Bon, Bayokana bien, Basolola bien, Basuki Sabamwana na Kimia po. Et Israël, ça a zongué le bilokana parce que, et quand il a mis tout à battre. Et s'il a quitté, qui les ont continué, Moussous va continuer, mais la vérité est qu'Akoufa il a du bien. Et ce qu'il a fait, c'est ce qui a amené la femme. Alors, ce qui est vrai, c'est ce qui est arrivé là. Alors maintenant, passer le père Sabali, moi, c'est Moussous. Bon, tout ça, Nzambe, à Salaoya, à Salangolo, bon, va continuer. Bon, moi, je crois que c'est ce qui est important. Mais, passer, on a beaucoup de choses, beaucoup à dire au peuple. Nous avons beaucoup de choses à demander pardon au peuple, à demander au gouvernement, à demander à beaucoup de gens. Ma pasteur. Oui. Ce sont des gens qui ont fait trop de choses. Ah ouais. Na pays wana. Na Congo. Basali makambo ya makasi. Ma pasteur. Oui. Donc on doit être sincère à dire des choses vraies. Parce que au Keneboy, Nzamba aussi qui s'habille sur un jour. Ah, parce que au Keneboy, c'est ça au Komate. Quand même, belé au moni wana, makambo belé dans l'église na Congo wana. Makambo belé. Nano yo kite, makambo ya danger dans l'église wana. Affaire décoration, il y a artiste et musicien Fali, Aigle, DiCaprio et Salamaki. Le président avait promis, lors de la conférence de presse, ce qu'il fallait aller décorer, élever dans rang mokoboy à titre posthume. Tout le monde qui a eu papa Wemba, mais déjà il y a Kokende. Papa Wemba en a reçu 2. La Côte d'Ivoire n'a pas l'habitude, je crois. Honorer quelqu'un quand il est encore en vie. Mais tant que qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Dans l'obaka yango awa, tu l'as dit bino, matanga yananyo, ya Pascal Poba. Pascal Poba tanga yaki na malade na hôpital na Bokono. A sengi a petit mbela, andimi ko sala humilier, a senga ba aide. Maladi ya liboso kutu, yokaka yeboka loba jiba na baka otinda sege, on va sege kufa, sege azela sege yate. Nzamba sunga ya bika, taka yako sala rechute boy. Na mbeto hôpital a sengi mutu moko yaki na secours na yete. Ti yewana ki. Pascal Poba ki. Siko lokola Pascal Poba ki. Beaucoup de monde en est au ministère de la Culture, en tant qu'artiste, il faut contrôler la place des artistes. Et tout ça là-bas, par exemple, belé. Nous sommes ni katuku bianza. Ah, Chaka Congo, Tokolongo la bango, Chaka Congo, alors baka tant on a te. Beaucoup de langai. Peut-être, ceux qui Chaka Congo à Zalaka, de Pascal Poba l'on a occupé. Père son nom est Sikatali Chaka Congo. Chaka Congo azalaki en bonne santé, abikisi batu. Batu ya bikisa, batu azalaki ba mouribon. Bazati lelo, mais Chaka Congo akenda. To regretaka Chaka Congo. Chaka Congo a démarré jeep na ya kenda ti na ba morgue. Akenda kolanda ba artiste, to ibamba Chaka Congo asala. Bora ko ntaka batu te so baza ya kokufa, mais plutôt so baza vivant. Yango awa biso to zakana principe to lobaka aimons nous vivants. Na cadre ko honorer mouton na bo moi. Et ça dit ma bête, et ça dit malamu, tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi a honoré Fali Ipupa Aigle. Na ndenge abete ki des stades de France, des jours, et la nani lelo na lobido, les 2 na les 3. Mais c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde a compris que Johnny Hallyday avec un stade, ba musicien Mindele, ba musicien Makasi, on va mettre un stade. Mais Africain liboso avec un 2 jours, avec les 2, avec les 3, sold out. Sold out de la ici, ba billet s'il était quand même avant un concert. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est nécessaire. Ba honorer, ba féliciter pour bon mona qui a un podium moana ndenge atombola ki drapeau.
les drapeaux congolais a flotté na podium wana na Stade de France. Et ça honneur pour Nabiso ba congolais. Et tant Wazongi, pour qu'on dise Mboka a décoré, nous sommes d'accord. Après tout, c'est le Congo qui gagne. Et la musique congolaise. Nous colopé artiste, il va encore être décoré. Pour la Niblo, il n'y a pas joueur. Ba joueur kutu bataka bambongo ebele ba petaka ba stade kuna basala bambongo ebele ceux qui ba pesa ba bamituka bandako bolo bakate mais ceux comme un musicien ba ndi koloba te tout celui oyo atombola ka bendele ya mboka il faut honorer bango même biso ba journaliste otali penda ba journaliste ba sala musala ya kitoko o ba sepela ba sélectionner ba pays nyoso tout batali na Afrique du Sud zali nani zali radio loko télévision ba kei na France yali nani batali boy yeah ba décorer pe biso ba décorer pe biso papa ambassadeur décorer biso excellence ambassadeur décorer pe biso pesa biso pe mo honneur tant on a bon mo iboy itate ya bana osala makambu bien ya bana ko bundela batu en tout cas ceux qui vous attendent boy abana ko lobela batu fiston honorer nous quand nous sommes encore vivants c'est ce qu'on a fait avec Fali ça n'a pas impact na idéologie c'est le Congo qui gagne jalousie tout ça au milieu du village tala ndengele kiki et na sepeli na maloba oya Fali Maloba oya Fali après qu'on décore naie tout le monde a fait Faladi suivez. Je reçois cette distinction avec humilité, je la reçois avec reconnaissance, je la reçois surtout comme une responsabilité supplémentaire, celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence. Je l'ai dit particulièrement cet honneur qui m'est fait au retour de la paix à l'est du pays. Après qu'on décore Fali ya deni nanga yo kakati ya deni zanga kamaloba te ya deni lobi susuma mafali ah oui c'est un grand musicien va décorer mais le titre va pesi wana ele kili koloba kasi na ebité pour nini ya président décorer mais yemoko ayibitina ya deni munoko vanda kaniete munoko wana vanda kaniete ya na ngai oyo ya deni za papa pa nga to ya deni to papa deni somo ya deni alobi Papa Fiston, il y a des gens qui ont opinion, qui ont des gens qui yoka ya deni mabalo yoka ya deni lobaba yoka Fali c'est un grand musicien qui a fait beaucoup de choses mais n'a évité pourquoi va pesier yango président Amtayebi ou etina ya pesier yango mais dans la logique il y a médaille mora maka eza font nani distinction mora makasi o va pesier wana eza makasi donc là, n'importe qui t'est de pesier yango donc bon peut-être le président Talal bon il a beaucoup honoré le pays, il a fait ceci, il a fait cela, bon. Il est mouta au côté à la logique, voilà. Bon, bisous, moi, est au côté, moi, est au discuter, zate. Président, ça, lobby, a décidé. Pesi, voilà. Moutomo, a joué, on a congate. Oh, il paraît qu'il y a des ans, soda, au kangaete, na kata lupa, wana, nan, ba pesa. Il faut président pesa ordre pour au kangae. Ordre national, pour. Wana, ba pesa, n'importe qui t'est. Et là, bilo Mobutu azao pesa ngo kala batu na yo okota na ndango na yete. So koti bakangi yo. OK. Do ya ngunde ba pesi Fali. Mais musicien mo ya Congo na ba pesa yango te. Ah bon, banda Congo ezala Congo. Ba pesa mo musicien. Ba lwa mo bazara na ngote na période Mobutu. Ordre national de léopard ba pesa te. Ba lwa mo bazwa yango te. Ba lwa mo bazwa te. Taboulé tout ça. Ah bon? Bon, va pesi yango. Et puis, va pesi médaille d'or. Oh, va pesi la Kofi. Kofi anango. Bande Kotokomi na suka, il y a deuxième session d'ambition à Mokolo lelo dimanche, to suki awa. Mais n'oubliez pas, toza bongo na live na biso lelo na 21h, juste heure de Paris, heure de Johannesburg. Donc 20h juste heure de Kinshasa, lelo dimanche live na biso ezali. Boratete, toza na lisolo ya somo to kobeta na live wa dimanche oya lelo. Tout à l'heure là, na 20h juste heure de Kinshasa, 21h de Johannesburg, 21h de Paris pour la live Nabiso. Merci à la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure, sans ni virage. Maman Rina Pelende, elle a été au four et au moulin. De vos hommes aboué, yemo kaza nyos tout. La style zora absombali, yemo kaza na caméra, yemo ko lumière, yemo ko na régie nyos au four et au moulin. Vous mettez les maboko. Allez.
C'est ça, ce qu'on a dit, soutenir son mari, soutenir le travail de son mari. Yo, papa, yo sala musala, yo ka kosenga mbongo. Il faut participer, soutenir. Kulinga kosenga sengara mbongo te, soutenir musala ya mobile non. Oh, tout ça là, il va soutenir pour aller à l'ombale. Exemple à suivre. La femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage. Voilà. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchala. Et promotion la 4 ya cité Aloimo VIP. Terrain il y a 20 mètres sur 20 mètres à 2 minutes na Grand Boulevard à crédit. Kaka na $4,000 ya pambaye. Terrain o eza plat na milieu moko déjà habitable. Eau disponible, service à construction P disponible. Landa procédure de paiement. Premier compte Oyo Eza na $1,000. PO etikali futa ndambu topé $300 chaque fin du mois aux Amobimba. Avantage Zalinini. Une fois que vous foutez premier compte na yo, vous allez déjà na droit ya ko occuper le pango na yo, ko tia mise en valeur, topé ko sala misala na yo, ko concrétiser ba projet na yo. À part premier compte il y a $1,000, okobanda ko futa kaka $300 chaque fin du mois. Ti okosilisa mbongo na yo bato na kapona nini il faut kozala na lopango. Contrairement na motuka oyo valeur na yango edimiaka plus mikolo ezoleka, kasi lopango valeur na yango emataka sekomata mokolo na mokolo. Kokisa ba projet na yo immobilier meilleur investissement. Otuni okobenga biso ndenge nini. Zwa numéro na biso WhatsApp tope ya bapel. Plus 243 84 16 78 048. Tope oleki na bureau ya Aloimo. Bureau na biso ezami la commune ya Gombe, plus précisément la galerie présidentielle. Galerie présidentielle ezami en face ya Kin Mark, tozawana na premier niveau na local MB1. Oyewa notuni kaka Aloimo tope bengi biso okozwa biso okoya na bureau mobimba. Bokanisi esuki wana teo yoka ba témoignage. Non, l'impression dans les terrains est très bien. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini. Baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.